ezaka site moko image ya Congo et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu yokala kombo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tika na biso OK masolo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sami kono ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bosa la visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka la image à Congo abonné fidèle tandis na ibsarabino biso luka information tout ça déjà à la carte église ya pasteur Godem Poiska programme ya matanga ya pasteur Blaise Tokwe ezo salima donc programme ga bato proposer na non déjà moi nous ezaka corps et bimon vendredi pour bakunda samedi ndé na continuer ko ebisa bato ke Blaise Tokwe za moko ya ba coach nanga moko ya coach nanga o ya simisanga pena micro o ya guida na mama mbebele je crois il y a 3 ans passés tout ça le rassemblement moko ya journaliste chrétien ndé on a l'accès ba papier pour ensemble na ba papier rassemblement ba journaliste chrétien za 4 ngai pasteur Blaise Toko Molière Chingala na aimé Tibangu ya Op TV donc Nzondo Op TV RTDV na Sango Malamu tout ça qui vraiment temps na Blaise Toko bien nga lo baté na bi mutu po akufi donc si on a bien pasteur Blaise Toko bien na yebi vraiment Blaise Toko bien moi ba préparatif tout ça trop grand hôtel mais eza nango matanga bo ba internet ba lo ba mingi eza ko ba mingi mais eza ko yela mnoka ka information ba pasteur ba sangana ki pour internet et full ba tumikolo makasi donc so vraiment nous na matanga dans doroya ba bigelinda moi ordre ba ndoko ta na makambo en tout cas des ordres des athées mamno c'est ça bien ya mutu ezara ki na sipel makasi na pasteur Kabundi Walesa mulu ba solo à Telemi et à Haute-Va moi na so cercueil à papa Wimba. Mon niveau cercueil bakunda papa m'a importé $3,500 Kabundi Walesa Temil Bocho parce que c'est pour la baki en 10 000 charges wana resomba. Ouais tikali budget na 20,000 kaka. Ba balingara makambo parce que to kanda ko sala botala tala émission na ye boyibi matia na linga te aka c'est un homme de Dieu na yebi. Numéro ba pesa ki wana eza numéro moko ya malam ya contacter bango aux a besoin de soutenir bango aux a besoin de contribuer moi la nzambe de partout aux alliés en tout cas ko hésiter te ndenge ba général sonika futa ba koti mambo c'est que sérieux ali ndenge ba tutu boni wana ba pasteur vraiment ba yaki ebele ndenge biso pe to ebele ndenge on nga partout nda swinga la image lelo na so peso ka merci na grande soka e bien merci beaucoup na célé débat parce que biso ba lemba soutenir biso te Bou Mikolo to comme na volant droite pardon babi world to beta Mikolo bozela merci c'est les di bon soutien na yo merci à Flori photo na moni message na ya na bi ketango ezala ko solo la so ezati za maman nzambe boyo ko tama solo la direct ndemo wana c'est les di bon merci na bato so balinga ya la patronne oh la patronne ndeni mikala ka pasteur Blaise to ka kufi ngana na moi nzambe na tana uniforme te na luka contribution ba sengi babi ba pesa de 50 mata likolo bo tindela ngambongo na contribution na mi pesi la toko bima ba lecheka wana bo tindela ngambongo na pesa en tout cas grande encore na sina zongi na masolo merci na patou ndeko na patou ya lelote Op TV akala bana pigeon merci na yo merci na batu nyonso basipela na image ya Congo to kutene biso mbala sima ton programme susu ko ya trozanga te ko ya kopesa binango merci beaucoup oui à mon polo ya jeudi à Kofi vendredi le premier jeudi le 30 10 et ça qui le voit à bakambia sebolo parce que on va liga passer la makambo sur linga et comme il y a sika nouvelle cité alors nous on des ans à quartier tu vas quartier matongé c'est
majorité bolobi nini nécropole bo banani bazali contre nécropole okola oyo bakundaki na mpo papa oyo ezala serikali importé toza na bamaison toyebi tokokolabore na baserikali importé Kofi à valeur Kofi. Il y a des gens qui collaborent c'est un collaborateur place. C'est net. Ndé parce que nous sommes à Kandepa il y a des apesa. Il y a des gens qui ont sur le téléphone. Tout cela n'a pris chrétien. Donc je pense que c'est possible. Pas ça assemblée à l'Ipananga. Nous pouvons trouver la solution. Je préfère parce que Tolinga ils allaient honneur l'église. Ils appellent gloire et nini. N'est-ce pas? Ils allaient dernier hommage au Touri Kopé Sananini. À qui le prochain tour? Nakimobange. Isaac a koufi Nakimobange. Jacob a koufi Nakimobange. Même Job, au Satan Bundisaki, mais a koufi Nakimobange. Boumia. Donc, regardez cette fois. Je trouve que proposition, nous avons proposition. Oui, d'accord. Merci. Vous avez proposition. Proposition de nous. La manaba des amis, ceux qui te reçoivent, les gouvernements, madame Oumini. Voilà, c'est ça. Stade du 20 mai. 6 minutes. Un bon espace, moi je propose que les Arabes. Bon, problème lié d'ailleurs. Comment ils ont la mort de Jésus. C'est ça. Dans les évangélistes, dans un terrain, il faut avoir la vie à 5e colonne. Tokota qui n'a qu'un Luka, il est portable, parce que il y a quelqu'un qui a Luka, n'a géré qui va. Alors c'est normal. Il faut qu'on y ait un maboko. S'il faut bien dialoguer, il faut libérer. Nous avons besoin de bien. Donc, tu choisis le proposal centenaire. Et ça, il se passe mon bien pour contenir dans la carte et puis accès à passer. Bon, tu as adopté Nante, tu as une proposition. Proposition à Nini Yasuka. Il y a une proposition, il y a pasteur, je ne sais pas. 3 choses. La première, chose, il a donné tout son respect. Nous aussi, nous devons témoigner ou honorer sa mémoire en collaborant avec la communauté là. C'est une façon d'honorer la mémoire du frère. Et partant de là, quand on peut la gestion, je crois, la financière, c'est un bien pour nous. J'ai dit que je vous remercie. Merci beaucoup. Tout budgétisé dans l'église, vous appelez ce que maman joue dans la chanson. Madame ici, s'occupe aujourd'hui nécropole. Au tout pasteur, parce que ce premier pasteur, on a déjà avec 3 000 $, pour vos amis, l'église, vous appelez ce que maman joue dans la chanson. Madame ici, s'occupe aujourd'hui nécropole. Au tout pasteur, parce que ce premier pasteur, on a la reconnaissance que l'obikuna les ezali ya Blaise lobi ezali ya ngai na mosusu yango tolobi ke toza kolela ndeko Kofi Blaise. Moi je le connais personnellement, il a travaillé et dans mon église et avec mes émissions et donc nous sommes très touchés et nous disons le Seigneur a donné, le Seigneur a repris et son nom soit glorifié. Merci. Parce que par rapport aux Arabes, pour le pays, et par rapport à réformer notre petit élément frère précisé, dans ce cas pour la communauté, la préciser de retrouver dans le Tanya aussi ici par nous sur Balamoko. Au Teranga, na Sonia, na Soma Santé, il y a 35 ans. Parce que déjà, ici, il est à vie, c'est que la population n'a pas de
Amen. Merci, papa Zaka. Le père, on a continué quand même en tâche. Le groupe est dans le livre, on a un imbécile. Ok. Ça va pas mal. 516 65 09 081 516 65 09. On a numéro pour vous contacter dans vos biseaux. Ceux qui ont la possibilité, il y a un côté des pays navino, de recevoir l'autorisation navino, on a délégué, tout le monde a reçu pour la boutique là. Ça ne va pas pour la biseau. Ça là est fort. Nakatina Yeshua na na contribution. Les Alikango, les familles nationales chrétiennes. S'occuper aux ana la possibilité de payer aux ana condima. Ça là est oyo au kikosa. Parce que tout fait ndeko. Donc alors tout ça la malam na batonyoso kole kamakasi na ndeko kati na nini na Kristo. Ce qui y a ngai to persévérer na voie oyo to okutana na ndeko parce qu'il a précédé biso. Amen. Et là comme sous ezali moko na coin na ye to sala effort to consolider communion fraternelle. C'est très important. De consolider amour fraternel. Et tout ça, une exhortation qui a été faite. Pour communier ndeko, il faut communier la yo, il faut communier la gagne. Et l'église, c'est une famille. Donc, il y a ce qui est dit, bolingo, tout ba mona ite tout ça na bolingo, les bandits mettent tout ça ba discipline. Na nyonso totondi bandeko nyonso yo être ce qui t'a fini. Merci, Bazo Sara. Amen. Si tu veux dire ce soit beaucoup, la communion fraternelle, de ceux qui ont, il y a pas de konayo, tout n'a eu, comment on a eu, il y a l'église. Il est la toute-puissance, Jésus, le tout-puissant. ezaka site moko image ya Congo epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokaka kombo donc bakombo mosusu ezaka soki oyoki yango boye osanti neti baofinga yo mais ye ezosala plaisir ya kokota na site no découvrir bamerveille na kati oza na Afrique du Sud, oza na Égypte, oza na Mali, oza na Tunisie, oza na Londres, oza na Belgique. En tout cas, tika na ibiso ok, masolo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ya mbingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasa tara bino yo so bondimi yango pour la production na bino. Oh nangaki film moko boye, oh théâtre moko boye, équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki totango na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka.